Sika Babi désormais Congo Sika ne tombera jamais. C'est l'artiste de la star, autrement dit 1000 voix. Hey! Yanda Kimbuta, moi il va m'en pour la Congo Sika. Batata wa mama, bana Kinshasa, mbote na bino. Oh bayamba Congo Sika. Obongo! Mobutu Sese Seko, Ogoloban. Citoyen, nyenye. Bomba, Nampanza, Nansakola, eh bien, Babi Congo Sika. Congo Sika ne tombera jamais. C'est l'artiste de la star. On parle plus trop. On vieillissant. Les savoirs ne mentent pas. Cursis. Mana bandal. Mamma mia. Mwana lemba. Ole kibango. Mwalangaba. Yaya ngoma. Komina biso. Nakangami. Boum. Ouais, merci beaucoup. Yakoye Bagebozali, Belé, Rolanda Bisso, partout dans le monde. Vous avez de la Bisso. Ba message, Nabino, ba appel, Nabino, ça vous a la Bisso plaisir. Vous avez Bino Makambo. Actualité d'aujourd'hui, vitesse à fusée. Vous avez ça m'ninga de Aden, Yagisasa po. Makambo, Tolobaki, Tolomé, Mamoti Nasuka. Lelo na kata ka kofungola masolo. To yami lelo star Nabino, honorable Lobeso. Na idéologie ya kotala makambo ndenge za kokende visako ONG Vision Salisa Congo. Il y a Papa Maurice Mokulu le premier père o a signé makambo na Kisasa Zalatse pour ebele bayaki na vitesse fusée mais basuki na nzela ma vie a memi makambo tina suka visako Vision Salisa Congo ONG alelo yo wazo ko promouvoir la bataille ya ba jeune ndembo moni donc visako Vision Salisa Congo via sali makambo ebele ya koloba manga pasi ya ngomoni. Lelo honorable Lobeso lobi a kotala pe makambo neza ko kende po na kati ya makambo tona makambo nyonso na ba studio ezali via ko promouvoir tala ya ba jeune donc na posa ba jeune bagene liboso pas de kuluna na Kinshasa po soko meki to memo na vitesse mabe po na kati ya Vision Salisa Congo misale zo pesa mana kati ya Vision Salisa Congo makambo tezo salama via lobi makambo o mematina suka donc bana poto bo comprendre ga via na souci ya ko aider population ya kinoise ana souci wana memi fardo na po alobi makambo yo pas de kuluna na ba chaîne. Merci beaucoup de continuer na liso na biso lelo to mon honorable na plateau na biso sika to beta masolo on ngeza la honorable bonsoir. Ouais, bonsoir. Boni honorable. Ouais, super positif. Bonne santé. Quand on nous golozo kana te ozomona na te za dit nous golozo kana te bozomona na te. Ça misala. Misala. On s'en misala en plein de travaux dans un studio dans on a bombi muke voilà quoi. Bon travail. Le travail est très bien dans les Nazawa. On se respecte à la bateau. On a qui appelle Nabino. On a fait un masola Visako. Vision Salisa Congo. C'est ça, on te développe en Maurice le premier. Maurice Mokulu. Maurice Mokulu le premier mois en Guaka. On a dans le vidé studio Nabino. Démarrer car tout à côté on a tout comme à Visako. GDG, surtout à GDG. On va comme à nager, surtout à nager, tout ça dans GDG. Et on a à trop plus vite rapide. Donc voilà, donc nous l'obligons oui, nous connaissons pas ça, nous connaissons pas l'état. Le gouvernement n'est pas au Canada. Le bio parce que les autres total n'a pas morning is okay. Le misaki le romo boyo game tout azalaga attentif yo yo kalobeso na départ na ye ayo kalobeso. Ayo honorable mais makambo c'est comme c'est pécité hein et puis ça tende yo ningo sa émission Simbate ouais ah déjà visani o Congo est makambo tala maka ya moni babenga et que na ngo bien hein et que na ngo bien moni toute vérité n'est pas bonne à dire ça na bonga manano toute vérité n'est pas bonne à dire yana makambo sumo to ando expliquer ba tout moi to ba païen na ba chrétien to ba musulman bazali batampi falo mo bali batabi ma bali bata catholique bali on comprend bata boudi en kondopé bazali batu pe bande ba dieu les noirs hein bazali on comprend hein ce ko yebi ba accept tu ana te mo comprendre je tambo na kati ya te moni monde ndule hein so ba no fungolo kati bando la tsayo o bando ganga longwa ti obimi kuna kota mo ngafula o ganga donc on a kutu tina kwani. Nous on est là, nous sommes en train de travailler, donc les gens vont comprendre ce que je suis en train de faire. Ok? Ouais. Tant dans le Baki, dans l'Omwe, dans Salaki, titre Moro, Izaki Naomi, Tombola Bebe Lokolo.
ezalaki mpona kotalisa bato ke non ezalaki titre moko promotionnel mpona kolakisa bato ke non parce que bato bawana otatone olobesa olokobeta na orchestre bato obeta na orchestre baki non obomona ke non okobeta na orchestre bato te na osine bafere nga moko botala sikoyo na botala na eloko oyo après totala makambo mosusu comme dit Félix Oise quoi et après on comprend maintenant et après Naomi donc des personnes avec lesquelles que nous nous sommes confiés de travailler avec eux baza espère na matière te on comprend moi je ne taquine pas nga na meka carrière te nga marque déposée quand je travaille avec les gens doivent aussi être des sensés qui connaissent bien l'expertise on comprend tant on a côté dans monde aussi le monde de carrière en solo donc première bord na retomber na bescrobe aventurier au ressort les logos là bien mais logo on va pas comprendre les visions il faut aussi la marketing il y a bien dans la première des choses comment on bosse dans mon marketing va battre en antique Michael Jackson ba danger dans le monde mais il faisait des marketing une année dans l'an 2011 dans la France nazo kita na méthode ko machinga na pa na moni Rihanna a Robert na Bercy mais ba fiche 10 mois avant. Ils ont été robeta neti ko tona 40 mois tona to koti na mer hein to koti na mer donc il calcule siko mutobeta 10 mois avant donc c'est robeta na l'année prochaine. Tant que va février 2019 mais ba si ba afficher ba fiche déjà na ba métro na ba car ba boutique na ba grande maison on comprend mais ba tu ya tchabwa pe à danger ba tu ya mystique à danger de toyokaka. So là que non on a muta mystique à danger pendant ça na marketing pe na kanga maboko mystique na ngane mutela sa kilo na ngai siko ibangisa yote ko se décider vraiment que non funa lunga na ngamu vraiment funa lunga ba Vincent ibangisa yote ko beta masula batu ati to beta masula visako mais so to beta masula te wana za père na to beta masula visako ya na katega ya ufungola makambo parce que ba so ba moni lo beso betela lobela Maurice Premier lobela Maurice Premier mwana ngwaka toya wana konzi ya bangwaka papa batabujala ils ont Maurice Premier ngwaka c'est moi qui l'ai dit ngam na nomaka ba ngam na longola papa Maurice le premier mokili mobimbe yebi mokili mobimbe zo comprendre makambo azo sala ko bisasa aussi même na maboka papa Maurice merci vie azo sala makambo yo mokili mobimba lelo ils ont reconnaître que makambo azo sala c'est bon parce que Visago vision sala ça Congo le pesi makambo biso ba o yango kasi tombe ba comprendre que ba moni le bel honorable parce que mutuna muta za rappel na moi singa moko boy bendaka ye pour aller se retrouver na vie yo singa moko bendaka ve to ko bo moto parce que mo bimbe bi Vincent donc pendant tant que le makambo be faut ko taka pe solo boy siga via va ni calme vous les beta via va ni kuna otanga ba mbongo na ye otanga ba mapango na ye laissez-lui tranquille j'ai assez parlé sur lui. Mais on les battait, maman bota, on les battait dans le belay. Na lingi ko ba batuti. Na lingi en tout cas, excusez-moi, je m'excuse, il y a des internautes voilà naso partout dans le monde. On comprend, voilà la vie otika la vie, ils a qui tremplin et c'est ngai qui non dans les kanafuna. Makambo c'est si là, maintenant sur la vie que non, le berceau a été façonné par monsieur Ndiama Makanda dans les rois de la forêt où ils rassemblent. On ne peut jamais faire sans émission qu'on parle toujours la même personne. Non. Bon, biso pe to beto na nenga mabeta to beto na nenga solo ko bango batomboka ka ayo lo baboye to ba la émission batomboki ba ko finga ngai to beta masolo Maurice Premier donc ngane a pour la Maurice Premier Visako voilà c'est ça bon le roi to kena Visako bon chers téléspectateurs comprenez que tous en le bébé honorable donc hier makambo yo aleki na pe na bachikeva donc makambo azwi on terre à terre donc à kota ke pe moi babuku donc tout le monde solo ngo ya Visako tout le monde le visite na Visako to tala makambo on izo ko kende Visako tout le monde le salio nini courage nini o salio ki ya ko beta le tour na Visako tout le monde na Visako siko idée na iza nini par rapport ya nengo moni street ya masolo neza ko kende bon et ça c'est la première fois d'atterrir. Vous pouvez comprendre bien, donc il faut la manuel surtout régulièrement et je dois comprendre donc l'idée de base. Donc partiellement, je peux dire que dans le temps, on a déjà vu ça pour ils ont maçonné la porte. Ils ont déjà donc quand j'ai mon Maurice Premier Sali pour promouvoir jeunesse.
aboyi mobulu ezala na mboka alingi te bato basimba bamachete baarme blanche alingi te babitumba ezalaka bato basedone te na komelaka masanga omoni azali motu moko aza visionnaire omoi bato aboye baza bato moki leta nde fois apesaka maboko omona motu na bapropre moyen na ye aye asali studio asali salon de coiffure na omona bureau eza kuna bosala makambo bien kuna makambo bureautique eza bavision moko ya bien ce sont des bonnes visions ezaka te ke no indien auti mosika na mboka na ye kuna ye ayosalela bino bari asali kaka bari kaka bato balangwaka so bolangwe epesi bato posa ya kunyenye donc bazoboma bato tozocomprendre te vision eza te moi bavision ya bien yango oyo bobi te ke tokoboya babanga na balonge banga na babwati te mais ekoko déborde te komi kaka mboka banda to bandeko na tolonga bako bazwi lix babimisango babwakaka kaka après avoir kobwaka suka nango ezani baide ya kotia maboko ya kopusa ekende bantuka Maurice Premier mokonzi bangwaka mwana ngwaka Maurice Premier ngwaka en tout cas nzamba baksole belé na ye awa namoni ba grand gérant Vincent Lazawana papa c'est Lazawana en tout cas ba grand ingénieur de son bazawana donc structure c'est une très bonne structure ana ba vision mo ya bien ba vision boye batuke non gouvernement erotia maboko batie maboko mpona baide bien namoni baingénieur baza ingénieur Abraham aza wana namoni basecrétaire baza wana merveille aza wana eza bacompte a rendre yaka bakoti enyongo tokendabekandebasololabasuperviseur bazali bato baza ebele ye moyeba komona bango awa bamosu baza papa sele tosu te papa sele batakalaasimbi coffre fo papa sele voilà caméraman Fabrice Mutombo caméra roumaine Fabrice Mutombo donc voilà superviseur bazali Abraham Limulu ye bazo coordonner masolo nezo mona Abraham Limulu to solo be ingénieur ingénieur ba coordonner masolo na lisasa donc masolo za melaika ndio tobisaki bino donc bana poto bana mokili mobimba to baki makambo yo ezali ma télévision za radio tepo mbunzu na mbunzu vitesse à fusée moto mbangu mboloko mbangu nzako mbangu na kolanda moninga donc toza ko continuer indusa lelo bino mo comprendre que honorable obesa ko beta ayoki masolo yo abukani tatika litabita il faut na koma pena kati makambo na ye bani mamuza kotambola et akwa komi pena kati ya terrain amoni que studio ya musique donc ba enregistrement ya kanda. Merci beaucoup de ce mingi papa Maurice Mokulu na encouragement na bino toza ensemble même moral pour kanda ya kosakana te méchant boulot méchant kokanga mutu te méchant musala toza wana ka pona musala po. Merci beaucoup ya solo vraiment ezolakisa mage papa Maurice Mokulu bolingo ezali pona na mboka na Congo esuka boetse toyebi ke makambo etambolaka na ba contre esprit ebele mais comprendre kana idéologie oza nango wana esuka boetse kende musika po toza wana po na yo. Merci beaucoup na habité honorable visite na yo et ça déjà makambo mokili momeza olanda honorable alekanzela pamba te na habité non kuti ba structure parce que ba salon ya boye na commune nga bezala te moi commentaire par rapport ya makambo ni eza koleka non kuti ya wana city ya Visako na habité moi commentaire par rapport à ça parce que et celui qui a un salon qui toko boye tende za bozinde boza komona bana mokili mobimba to na kati ya salon qui toko ya commune ya badidie nzongo salon climatisé za la te na commune ya Ngaba na kati ya ONG Visako Vision Salisa Congo soto koti na kati kuna pe bomona studio ya musique donc makambo to za ko sala mawa yango par rapport ya yango honorable na habité moi commentaire par rapport à makambo kuti ya Visako. Bon, on a trop de commentaires à faire, je n'ai pas trop de commentaires à faire. C'est que moi je dirais tout simplement que non, donc félicitations, beaucoup de concrétisation à M. Maurice Premier Ngwaka. On a une initiative Oyo. Bon, attends, on a mobimba te, on doit prendre un aya. On a bien, on a bien, on a tout, on a publicité à place Oyo. Ça la biso bien à mon studio d'enregistrement musical et ça les logo moi qui tourne ça va aider moi bien zamba pambola ya kende liboso pese makasa pesa ya mayele apesa ya motema ya bolingo su makasa baksela ya bolingo likaba bolingo azanango donc voilà kwa ngala suki na ngala pesa mbote na Didier Nzongo kuna na kati ya mabele na ye
Didier Nzongo Konzangaba, l'homme sans complexe. Voilà. Normalement en Norvège, on a maître Thierry au tête en Norvège. Normalement, on a monté la maître Thierry au tête. Félicitations, et le retour bien dans mes bolos. Madame Bambo Théâtre, donc je suis de cœur avec vous. Nous avons appelé bienvenue Koussou, nous avons appelé Rachidi moi pour des Kabinda, l'homme honnête, l'homme sincère, sans oublier Pacho Mundele volant d'or. Nous avons battu la main pour Banzela et voilà donc nous avons appelé les sous pour nos amis qui viennent bienvenue Koussou y aller Koussou. Nous avons PDG Oscar Bokolomba et Wawamote, ma maman Liliane Ebe Salon Kita. Sans oublier, il y a Papi Matalata la miroir. On a embellé la dédiée Nzembo ya Mbonda titre na Mbonda national. Vous en comprenez? Batba Obina. Moi les comme non le bac qui on a que yoka qui sont mais sont on yoka na monter ah ouais. Na ko contredire yo tenga na muta polele polele. Na ko boye ma kamyo le baté. Oyo zo le beza oyo yoka oyo mona. On comprendre mais batba aussi là. Et on a ça ko mona ko to na muzinge zate mondo ngana zali yo ya monter. Oui bien monter monde on a zawi doit moi to kota na muzumbi zati ba monde c'est belé ba monde ni parce que monde na monde la musique ya on a vu monde na la musique yo comprendre monde on a ti oui parce que ba monde oyo biso to yebi que le besoin préparer makambo na ye et ça on comprendre on est en côté nga makambo ba na di ko tangela ba kuma ba te na boyi to makambo na biso moko. On comprend bien. L'histoire va changer à tes programme par rapport Visapo, toujours dans Visapo. Visapo, toujours donc Vision Salsa Congo. Vision Salsa Congo. Tout le monde on va dédicace la promotion d'Angers. C'est les Lumbe-Lumbe-G déjà Batbaobina. Batbaobina Makas. Batbaobina. Quand on arrive Batbaobina. Venant Gabi Doubi les Tumbagalets. Il y a José Ntouma Mukanda, Alain Libanais, merci. Nazoï Borwana, Elvis Saloma Mokonda Waterloo, Emani Mambo, après sinon tout bambote, donc Venanga Peter Douabanza, les Français noirs. Ngolo Tobé Telama et Laura Siga Yamutaka Lelenge. Yamutaka Lelenge, Mutaka Lelenge, Izo Chamwe, Yamutaka Lelenge. Yamutaka lelenge izo chamwe sokite mbeto tuna ba mama ya wenda gaba izo chamwe sokite mbeto tuna ba mama ya zigida izo chamwe kende ko tuna ba mama ya marché ya lemba e izo chamwe kende na gare centrale tuna makambango izo chamwe yamutaka lelenge izo chamwe yamutaka la kuwe yamutaka la vrai izo oyo ninye ya sazi oyo ninye yamutakala batu balingi bazala nenge bali ya nine yamutakala ma yamutakala lenge mama yamutakala lenge izo chamwe yamutakala kuwe yamutakala lenge izo chamwe sokite metuna zinganya we izo chamwe zinganya we gasore la se ya merci.